totambolaka na baeglise ebele tomonaka na moma mabonza botiaka panier moko mpona kosunga baveuve na baorphelin mais koma kuna place baorphelin yango bazali tozoka témoignage ya bapaster te mbongo wana kitunga oyo bapaster batiaka na chaque église. Ça cache quelque chose date wana ezali spirituel. Il faut que ça na date wana pona muto pambwama. OK. Ça cache quelque chose purement spirituel au sali au pambwami na date wana. Ça fait tellement mal hein. Bazo utiliser kitunga ya babola pasteur na matonge na vini Saidi amela masanga. Omoni yaba tu akobeta baba pasteur na mboka oyo. Mais bango moko ba résoudre kitunga ya mabonza wana yaba bola wana ekenda ka wapi. Personne va pour dire, on dit quel bien. Ailleurs, on va te là qui a donc malambo est que Dieu. Ah bon? J'ai mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Hey! Bandeko Babolingo. Chez Djonga de ezongeli masolo Chez Djonga de chaque week-end bozamo bimba boko sepela ndenge masolo ezalaka. Po awa chez Djonga de masolo tout ezongi avec un pacte na idéologie. Ngulu ndengulu ntabande taba soso nde soso ya kotumba awa spécialité bino moko boyebi boza kolia boza koyoka mindule ya kitoko pe elengi. Po bino moko boyebi ke awa chez Djonga de esika ambiance nde lalaka na ndenge ya kusakana te. Po mokolo ya vendredi 26 juin 2020 côté ya musique bokozwa Suzuki Luzubu 4x4 ye muta ko sepelisa bino boza kolia boza komele pe boza koyoka mindule ya kitoko. Et bongo samedi 27 juin 2020 bokozwa CNN Alligator akopalola wana avec impact toujours na idéologie. Pe dimanche sombele suka bisanga le 28 juin 2020 Emeli alias de Mingongo akolambela bino mongongo boko sepela makasi boza kolia ngulu ya kotumba soso ya kotumba ntaba ya kotumba avec un pacte na idéologie oza koyoka musique ya kitoko pe ose détendre elengi. Adresse ezaka kase moko chez Djonga de ezwami na 36 rue Marcel Dassault Bondy 93 140 oza mobimba. Chez Djonga de yangonde moboko ya ambiance. C'est naturel au soin. Gardez bande na yo. Fidèle de Am TV, ma mission TV, le miroir du monde. À travers cette émission, Allo Congo, Topé Sibinombote, Boyebi Ketokuta na Hawana et comme rendez-vous au Bate Belé Penza, comme déjà causé là, ils ont sous rendez-vous et à présenter. Alors, Topé Sibino, merci parce que Bolanda Rabiso chaque dimanche, na ma mission TV, na Fimbu, Ken Piana, ou Aza confrère Nanga, to collaboraka naye à travers cette émission au Batebele Bazelaka. Et lelo to zongi lisusu na rendez-vous pasteur Dodi Emmanuel ou prophète Dodi bobenga ndenge motema na yo esengi obenga nga na bengi prophète Dodi Emmanuel asa déjà na biso na plateau na pesi mbote na Ken Piana mbote na international o azaka wana pour la kosunga biso na analyse moke pour na ko éclaircir peuple de Dieu au balana biso chaque dimanche. Bonjour prophète de Dodi. Bonjour Bibi, na pamboli banandi nyonso ya ma mission, ta mission, notre mission, leur mission, ainsi de suite. Na balandi nyonso ya fibo na place Pito Palais.
na zakana modo de na lobaka boyamba biso na esengo pe na bolingo na mitema pe na bandako na bino. Boyambi biso. Alors parce que boyambi biso na mitema na bino na esengo, boyambi biso ndenge prophète asengi bino, alors na rolinga oyebinga na lingana toucher mukie politique parce que prophète ayebi en fait ndenge na lingana kende mokie na makambo po azali mosali ya Nzambe tolobi la justice élève une nation et ba ndeko mosusu pe balobi justice ya Nzambe ndezala justice ezala likolo ya ba justice nyonso na makambo ezali koleka na mboka na biso série des arrestations et tolobi état de droit. Alors mokolo ya lobi to mona kibongo arrestation oyo ya ministre ya justice VPM et na ngambo ya prophète Emmanuel Dodi parce que mokepo osala ka moi analyse na yo na makambo eleki lobi. Ouais, premièrement au regard ya ba élément oyo ba pesibiso na ba suite ya ba événement ndenge ezalelaki komona mawa mingi oyebi mariage oyo atala bumutu soki to swani suka na suka tosi toboti bana kasi toka bwana tokobomana pete parce que na ye komona batu ya kamosusu bazoloba arrestation arbitraire parce que pour na baka ministre il faut to le canano na parlement et bongo yo makambo ministre asalaki ndeza bien. Soyons un peu sérieux, bibi. Yes, ce qu'il a fait là, vraiment, ça bien. Yo ministre Mobimba, ozo sala, faut en écrit des photos. Pilement makambo moko ya banamike, injure ça kosa la makambo wana te. Wana bomoni yangote. To comme on a des réactions. Bon yaki ndenge yaki, vous savez, to zozela. Makambo ebonga, oui la justice élève une nation, bien sûr pourvu que la justice n'enge sengeli osomona parce que soki justice ezakaka na bakambo songolo bo simbika oyo bato babandi kolela lela toko paralyser bo simba wana te siko ba auto so simba bango banani bo toko simba te parce que na moni loko ya lobiwa bandeko ya FCC to yebsa na vérité non injustice bo violer boye na boye. Et bongo makambo ministre salaki ezalaki mili kina sukali premier ministre yebite président yebite et loko ezali délibéré na conseil ministre te o sali biloko moko ya mayuya aloba te zambe na ngai zamboka ninyo omboka ninyo c'est pour vous dire que biloko ya boye moi naye nate yeswa bibi amen amen c'est là yo le poser la question si kelanga nate yeswa balante boso conseil non au sali succès ko ta politique était c'est faux espace ya bibi ya sa politique quand piana aza na musicien moi je ne suis ni politicien ni musicien na yende na message bobika mais attention baloba il faut s'occuper parfois de la politique. Sinon, elle s'occupera de toi. Politique, même dans l'église, même dans le mariage, même dans le commerce, il faut politique. C'est l'art de gérer en ce monde. Et donc, c'est pour vous dire que, quelque part, Mboka vraiment est bon. Moi, je pense que, Ndenge Bandeko Basengi, to changer coalition, cohabitation, va changer Ndenge Wana. Moi, na sepeli na yango. Mais on a des avantages, il y a cash. Non, il y a rien. Président Andy Mabongo et après Abouka Parlement. Et ça faisable, ça machite. Et puis, fin du monde de Goyata, Bakabwana est prêt à profiter de l'eau qu'on a lobby. Namoni, pourquoi avancer? Bonne chance. Bonne chance. Pour Kabouani, il n'y aura pas fin du monde. Terrerte. Marshal Mobutu Aloba, après moi, il y a des lits. Tu vivras. Bon, Musée Aya Aloba, tu vivras. Nabandi na Lumumba. Avec Lingala ya Epongana Jesse et français Epongana Jesse. Barcarisation du Congo ce demain. Tout ça barcarisé. Congo c'est un mystère. C'est une âme qu'on ne sépare pas. Donc vivre. Donc moi na lingi bakabwana. Obo comme on a des avantages wana après akobuka. Mais ce qui va ok na ndenge ya losambo po te baza la soudé ko simbate. Maman, kuna ba yokane ba bandaki na losambo.
ere bayokanaki losambo ezalaki te yo olingi obenga biso na losambo il fallait tobanda na losambo ndenge babandaki ndenge wana bakontinue kuna ekokende ekende bon soki balingi losambo eza ndenge nini mais losambo mpe eza makambo ya bafenea te ono ya losambo totika makambo mosusu nono losambo ekoya kozongisa daye losambo ekobebisa biloko ebele bibi losambo ekobebisa biloko retire nanga makambo nanga mpo na nini parce que nakokende ntango mosusu toute une émission parce que ndenge tokendaka déjà papa Emmanuel ndenge aza koloba wana nazokonstate ke baquestion mosusu eza koya ebele mais prophète nalingaki totelema moke na don oyo eutaki kosala mabongo le 25 bato babengi biso ebele de partout batindeli biso baquestion nayebi te soki ken mpe aza déjà na oyo aye mais question ya liboso balobi nanga maman bibi otunela biso prophète Dodi Emmanuel question ya liboso balobi maman bibi tunela biso prophète le 25 oh bango bakendaki bapesi enveloppe tomoni baeglise ebele bazosala likambo ya kopesa ba numéro po te bapesa bambongo ba M-Pesa Airtel Money ainsi de suite mais na temps oyo moto nyonso azopesa explication mbongo ezali te mbongo oyo opesi gouvernement nde epesi to ozali na main noire moko oyo ozolinga ntango mosusu koaffiche ye te na télévision. Oui, la reine du média Bibi Kapinga. Amen, merci. Oyebi, la fois dernière, okaki question de koken azotuna avant Belize Kangama yabatumke muketo sungaki. C'est vrai, le moment est tellement difficile, plus que difficile. Presque 3 mois et demi, tozoken de 4 mois. Les portes sont fermées. Les églises ne fonctionnent pas. Bon, comme on a kosala makambo to sali na tango oyo, sincèrement, to zongisi lokumu pa na nzambe na senamo il faut ozala biso. Bibi, ce que je vous dis est vrai. C'est-à-dire, bayeba kamoninga na tango ya pasi. Depuis bolekisi ndeko kene na yo ba image ba vidéo to ba bengi partout et puis bato balobi c'est du sérieux mai na miso zo continuer kotanga bato e balobi ya septembre ekoinda premièrement ba moni sérieux lorsque na bisimo na nzambe awa $10 na yo to tala babola na yebisi ndeko za na poto bongo na bango ba pesi ba moni to kei to déposer et puis vous qui ba témoin. Ce n'est pas que bande ko ya poto na ba awa basunga ba pasteur te mais ba pasteur bazana bumwana bana mayuya bana escroquerie quand ngena ba politicien et bien à un moment donné et na zoka me ba commentaire mususu Bibi Kapinga tikala na politique OK na ba pasteur gangela batuana oyebisa bango Emmanuel Dodi c'est une bénédiction yo zo corriger ba pasteur na ba commentaire ya kindoki peut-être aux occultisme na famille. Ce qui pasteur moko sali erreur bango nyonso te entre ba pasteur na ba politicien vaut mieux ba pasteur mabe ya ba politicien zali mabe koleka ya ba pasteur okoli na politique oya ko ina ba pasteur bandoki wana mikila misato yo. Donc c'est pour vous dire que makambo bisoto salaki eza makambo l'état sengeli ko sala. Je répondre à la question nanga te papa. Totuni enveloppe wana po ngala landi mundele ti esika ekenda ki omoni HP ti afongoli ngala tali yango na oh ndenge bisoto simbaka mbongo beso na tanga montanta musuba tebele ba okima. Mbongo eutaki wapi? Mbongo eutie pa na yo. Mbongo eutie pa ya ndeko Jean Tongo Etani et pas Lili Kamonye, pas international, pas ya mwana nzambi, pas ndeko za na poto. Ebele bongo prophète. Mais Bibi mbongo na lobi eutie pa ya kene eutie pa na yo na répondre bref euti na bana nzambe na za na main noire simanangate na za na politique ebele ya mbongo bongo oui. Bon et puis zamba le ya libosote Bibi oyokaki mundela zolo beke je suis donc nous sommes la seule église totikali na tango ya passe comme na mundele mars tozalaki na ye tozane na juin en pleine difficulté toye kotale mbongo uchi wapi non Emmanuel Dodi aza mystère n'encourager bino que ce qui opesi un franc na yo Emmanuel Dodi akule yango te na lobi ke mbongo uchi pa na yo oyo cotiser
mwana nzamba euti na bande ko basana poto nde kuna politicien mon côté mais noir mon côté on a ça pasteur ya ba politicien c'est faux na pasteur ya ba américain nenga balobela kana quartier c'est faux c'est la haine c'est le mensonge mais c'est tout simplement nazali un monsieur organisé qui aime batu makamwana bomoni zela mundimi moko azoya j'ai envoyé $10,000 na Mbujimai le même le 25 là vous savez quoi 10,000 na Mbujimai et quelque sunga bana ya bitike basi ba pasteur bakufa na salaka na chaque province la fois dernière ici j'ai fait soigner ba pasteur ya Kikwite donc na mystère bibi na sombela pasteur mukundako awa na masina na mystère donc mbongo ekutaka wapi ezayo ezamundimi ezande ko ya poto. Merci beaucoup. Alors avant de passer parole na Ken Sunganga prophète question à Soukezali bopesi don est tombé le 25 ba mois nyonso tomoni bongo le 25 mars, le 25 juin, le 25 septembre, le 15 décembre. Oui, le 15 décembre. Alors, chiffres ezalaka moi identité nangope. Tout à fait. Alors, okoki ko décoder biso ba date wana ezali pona nini po biso to konkele bon taba. Nzoka tongo mosusu yo na kati ya ba date wana makambo mosusu ebombami na kati obiso na ken toyebi. Na comprendre kuna bozo kende toyebi pasteur moko wa le 555, le 777, le 8888. Très bien. Ken. Non. Merci. Date ezali lolenge lola e révélé ngai. Moyen azwa temps ko la démonstration, ba calcul divin, ba mathématiques divines, ta ezamuke. Et ko sunga peuple de Dieu ata lelote. To ko sala ngo prochainement. Na lingi to welela ba témoignage na makambo ya mutu. C'est-à-dire ezali ndenge nzambe a révélé ngai. Et Bible elobi une vraie religion c'est celle qui s'occupe na ba pauvre na ba indigent. Osomona musala ya nzambe yango watala bokendaki botali mutu wana za sango tala sacrifice bibi ya tabina kene mpiana somona takena lela ki vomie mindele ke batu mwindu azali italien bana wana azosalisa basaba ndeko na biso ba congolais tala sacrifice c'est-à-dire badatu wana ezali ndenge nzambe a révélé ngai natalaka mars juin septembre, na décembre, vraiment, tout ça, émission Mikolezoya. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà. Prophète Aleka, je pense que ça ne cache pas quelque chose là-dessus. Non, je n'ai pas posé une question. Non, ça cache. Juste non, ça cache. Ça cache quelque chose. Ça cache quelque chose, oui. Laquelle? La bénédiction divine. Amen. Qu'elle nous a parlé. Donc na vidéo aussi na yo. Merci beaucoup. Ça cache quelque chose date wana ezali spirituel. Il faut que cela kana date wana pona muto pambwama. OK. Ça cache quelque chose purement spirituel au sali au pambwami na date wana. Voilà mystère. Merci beaucoup. Mosala Nzambe tomoni mundele pe a témoigner. Mundele a zui plus de 700 orphelins. Baza bandeko na biso ba congolais. Mundele aza italien. Azole sa bandeko na biso ba orphelins par jour. 17 sacs ya loso nde il faut balamba po. Balamba ka 17 sacs ya loso par jour. Totuna ki bango pe mituna tolobi est-ce que gouvernement ya mboka na biso basunga bino ou bien badon bozaka pe badon ya bandeko na biso ya politique ya mboka na biso balobi na RDC basungaka bango penate bazoka badon et utaka bongo libanda mais ba témoigner balobi congolais o atikaka biso teza prophète Emmanuel Dodi. Alors dans ebite message ni okopesa na bandeko na biso ba politicien étranger aye azolesa bana mboka na bino ole bo soutenir ata ONG wana tomoni bandeko na biso ba olela ke soutien ya Congo eza vraiment te mais quand peut expliquer na mukuse to wele la ngonga sincèrement l'état alingaki azwa mundele wana en charge nenge so salama na poto mais là c'est condamner l'état talaka katoza ba africain mais au moins mundele a reconnaître que totikali église oyo batunyo so bakimaye biso nde so sunga kaye c'est-à-dire na banda ngo na ba
orphelinat ya batu mwindu me mayu ya tokenda kabinda tokenda popoka baka tokenda ngaba me batu mwindu baza c'est comme l'église catholique ndenge loba na ba 16e siècle que un homme noir il n'a pas d'âme. Ana âme, c'était une insulte vraiment. C'est l'église catholique ça buzo bawana. Maintenant c'est-à-dire ngai na âme. Ndena kolinga tosunga et puis na kotika yete na omoni andor obokendaki na otiko bakena sala kabiloko na nkuku c'est que j'ai fait un bougement c'est dans ma poche c'est que na sala kabisika mususu ona koloba eza na poche na o wana ndeto sangisa kibiso nyonso et même wana parti na ngai epezaki na ebi ona solo c'est-à-dire l'état il faut asunga vraiment na leleli l'état atala va vidéo wana asunga bango. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mosaya na Nzambe. Totambolaka na ba église ebele. Tomonaka na mama mabonza. Botiaka panier moko pona kosunga ba veuve na ba orphelin. Mais comment kuna place ba orphelin ngo bazali tozoka témoignage ya ba pasteur te. Mbongo wana kitunga oyo ba pasteur batiaka na chaque église. Wana tobenga ngo escroquerie. Ah ba pasteur bazokende na basina hôtel. Tala. Ça fait tellement mal, hein? Bazo utiliser kitunga ya babola, pasteur Namatonge, Navini Saidi, Amela Masanga. Omoni yaba tu akobeta baba pasteur na mboka oyo. Mais bango moko ba résoudre kitunga ya mabonza wana yaba bola ekenda kawapi. Batika biloko. Merci. Merci Monseigneur Nzambe. Ngana poza na ngaba question makambo na mona. Awa pendenge toza boye na remarqué déjà toza en katia polémique. Na moni mondimi moko aseka ye awa alobi asala 13 ans na aseka na maladie 18 ans na aseka na maladie basambela maladie elongwaka te. Aye awa sambelika na ngonga muke amoni prophète Emmanuel Dodi na ndoto abimelie azolongole maladi ala mukabo maladi nyoso na nzoto esili Mosaya na Nzambe eloko nini salaka ke na église na yo kaka nde tomonaka ba témoignage ya minene kaka na église na yo. D'ailleurs merci tozo sala casting international ayebi mobali ya mama wana. OK. Un diamantifère ayebani azangi lupango tazangi kwangate. 18 ans na aseka bon émission na yesaka na pito pale na sakunate ngana robela nzambe na robela ekiste 13 ans ya malade anyokwami na yango voilà bandimi bolanda ndeko ya seka bisika ozali nde ba yoki sango leki na ye bijou alobi onyokwami epi malade akena ngo Afrique du Sud mobali azangi kwanga te atindi ye Afrique du Sud. Tala Afrique c'est la médecine moko ya bien abikité aye maladie bakisami aye awa asalam 2 semaines te to sololi na garantir que ozobika aye kolota ngai na longola maladie na ndoto ala muki maladie esila papa ata otiaka tembe mena 13 ans na seka abika kite abiki nini esalaka kandenge bibika pinga alobi mbongo eutaka wapi na ba policier noir mbongo eutaka epa na bino epa na bibi epa na mama kamwanye epa na international epa na mama eme pa na ba prokina bana poto mena miracle euti wapi siko miracle eutaka pe na bino te miracle eutaka na lola. OK. Oso yoka nde yango ezobiki sabatu. Donc ezali question ndeko na yebaka international bi boyoka atana lali na sakana doya guérison ekenda sango nde ememanga ina Kinshasa na doya guérison som bisika soki bato ba échoué na komi wana na sali ba prière na okobika doya guérison. Maman, c'est approfondi. Comme ça, une minute, reine. Donc, il y a guérison. Nde salito yebana ken. Yo moko, ou takipoto baloka kiyo. OK. Baloka ki ken awa. Est-ce que ça va mater le soir? Baloka ken. On va pas te le dire. Faut témoigner. Maintenant, ça va témoignage. Merci beaucoup, merci Ken, merci beaucoup, merci Ken. Nous sommes sur le micro to évoluer et parce que to lobeli déjà ango, batu bazo landa biso ebele, toko les cas directement na maman Kamwanya wetu. Anu wewa.
nga suka ka wanda mama kamwanya na pesi mbote bato ebele bazolanda biso okosunga biso otalisa na bayenyonso balandaka ma mission fimbo na fimbo bazali tous ces derniers temps kotala bongo rendez-vous oyo tozali kopase chaque dimanche na bonzambe otalisa bango nini epousse yo nini etouché nini etindiki yo po te témoignage na yo lelo peuple de Dieu bazolanda biso dans le monde na Kasumbalesa na Beni na Angola partout place bazolanda biso ba yoka yango bazolanda yo caméra yango wana. Merci. Ngongo pe funga mama moke po bika te na bika solo penza comme nanga mama kamwanya lili na yaki na ministère ya ba franchi à travers Maman Bijou pe muto abengisaki eza Mama Adèle. Nazaki na problème ya maladie. Côté nanga gauche e bandoko na bando yoka bien te. Donc nazwaki zemi ya mwana nga misato. Kandenge ba mama nyonso balobaka oh peut-être mwana fandelo ko na lokolo na boti paso wana ezalaki kaka. Na zui lisusu zemi mususu paso wana kaka. Nazui mususu passe wana kaka nde naye kokende na centre handicapé na Willery bayebisinga ke côté na yo gauche bayebisinga ke côté na yo gauche makila ezotambola bien te il faut oyaka na kiné to soigner yo na kepe bakine wana changement ezalaki kaka te naye kozonga douleur wana nazalaka nango kaka ata soki nazosokola basani okoyoka kambala moko on dirait ba besi eloko na lokolo surtout lokolo. Allez tango ma Bijou ayebi penza passe nazanga nango ezate ke passe na ye kaka pona na koloba ata famille nanga ata mobali nanga bayebi douleur nazaki nango. Et après toye ko kende Afrique du Sud tango na ki Afrique du Sud baye ko lobete nazana kyste na sima peut-être nde ezosala douleur wana ba opérer pe kyste wana penza ibimaki na ekozonga souffrance wana c'est pendant 13 ans nazaka na douleur wana attendez na fandi bo komona côté nanga droite naza normal mais côté oyo nazo sentir bumutu nanga te si tant on a ekoya na ministère ya ba franchi ba inviter pe lokola ba inviter ka batu nyonso na ekokoma wana papa yambinga penza yambaki nga na motema mobimba eloko pe efandisa nga penza wa boyambeli ya papa mbala moko na ye ayambinga on dirait to solo na ye ata pendant 10 ans na ye koya susu na prière mususu na yoki pe atangi pe na kombo na nga et bon bisika na bando sambela na sali ba 18 ans passer à maîtriser kombo na nga elonga yebi c'est ça. Donc, 2 jours à Pamba, papa yebina kombo nanga seke lobiko nanga izao. Nakanga manano wana. Ti papa yambinga to sololi ayebisinga fanda. Na peso 3 mois. 3 mois na ba pesa ngo peka bongo mais to kisaka 3 mois ngote. Na fandi to za na prière, période na yaki ezai prière à Daniel. Bayebisinga pe kota na koti pe kokota na pe ezaki ya penza te donc ezaki ya mayuya baboyi nguba nga na oli nguba kapo nazo makasi ngabi Bijou église ngo kendi nga boye basambela pe makasi te talaka côté to uti to benga na ka satana to sala nyonso to lingi to sala mais awa to kofanda ka bo papa sambeli to bimi est-ce que na kobika le bi fanda na nuka wana kobika. Un jour, prière en esili. Donc, tout ce prière, ezaki net veillé. Na bongami, na lalipe na salon, moi pongi yibinga. Tant pongi yibinga, na loti musakoli. Mingi na benga ke papa. Abelelinga. Kamwanya, telema. Yako dessiner vina yo. Ngana sali, ngana papa. Na go dessiner vinde ni. Na ye na pasi, o na zo souffrir ngo pendant 13 ans. Alibi telema délivrance na weza mkolo wana na pongi papa komo bonde ka place nazalaki mingi to bando fanda na ranjo aye asimbi loboko
aobimisa biloko moko mwinto na kokata so na raisonner ngo ebangisaka nga aobimisa ngo azobimisa ngo azobwaka porte ezaka polele nde ayebisi bandima lobi bofanda moto aleka na couloir oyo te biloko na obimisa kamwanya ekozongela bino moke na sutuki ezali na pungi eza teke ntango nalamuki kaka mbala moko nazwi guérison te nakomi sikoyo kotala ke mpasi ono ekoya eye te semaine mobimba deuxième semaine ngabi te oyo eza deja nabiki fo nabenga papa nayebisa ye nde nabengaki papa nayebisa ye tala ndenge nabiki de témoignage eza na Merci beaucoup, Maman Kamwanya. Mais Maman Kamwanya, avant d'azongi, c'est la Ken micro, parce que Ken Moutazaki pensa la question, et les autres matins, na moté, maloko à ma fouta, alors, Sunganga. Bato nyoso bazolanda biso, parce que bayo ki témoignage na yo. Baza ebele. Ndenge dernièrement, en fait, nga pena lo baka na zu inspiration nanga, ceux qui na lekisi mutu, na lobisa ye, na mon européen mboka. Moi message moko amukie kaka na part na yo na bato nyonso bazolanda biso autant musu baroki kozala regrouper juste à travers message na yo ba retenir nini mais na munoko amboka bulelela bana betu bamukasai nje mwana enu vraiment malwa njinga kula kimba ngambire ni ndonga ambato ni babunyi mbamanye lutatulumvu nalo ni bayanyi ni bana betu ni muyabintu ngeze ya mijumu mbamanye lutatulumvu nalo vraiment hanji mulo mu église mu heta ni prophète Emmanuel njumu heta londo en tout cas njumondo hibwa vraiment njumondo hibwa bya chabulelela chena samato en plus jisama jinji mufuma kujamba mulingala luso kunkonyanga ja donc vumba kwenda kaseka pinye nji normal ba minga nkuto vambe nchivaji talonto nkaji mvara talon en tout cas nji bien vraiment nenu baso loya henu nous heta londo lo abune dunji muheta. Merci. Merci beaucoup. Maman Nadine Daya, Oyoki, on a interprété pour la caméraman. Merci beaucoup. Alors, on a repassé micro na Ken Piana et puis Tokende na ndeko Roger Ngandou o azali bongo moko ya bato tozalana et penza pour na ko analyser. Mais nabi ke na chilu ba kokate. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bandeko bolanda biso bandeko belé boza ba problème pe belé na ba église na bino soki bozwa solution te bolanda exemple ya mama sali 18 ans na aseka basambeli guérison ezate miracle ezate aye awa na tamuki azu miracle mosala na nzambe bato bazolanda biso ebele lelo kokomi prophète moko international pour bafoi na biso koma déranger est-ce que zo boulete parce que bato mso ba senga balobi prophète Emmanuel dodi akoya te ata ayo te abiso lu ata sal ba zenit eza ba Olympie eza ba Bercy ezali en tout cas bandimi baza ebele bazo senga na ebite est-ce que moi idée yango ezalaka te non mais yeso lobi bokende bisika nyonso bote sango malamu ya lola et puis bo baptiser bato c'est-à-dire ezaka okende potote na kokende Mbandaka na okende Bukavu na okende Kwilu na kokende meme na bapigme babika tala mundele bokenda kotala zolala na se atiki Italie pona bato babika parce que lelo tolingaka message kende États-Unis soki pasteur ba yebisa ke kende Zamba et communal mais pona bande kwa poto sincèrement d'ici là je serai vraiment avec vous là c'est la moindre vraiment des choses ba invitation ezali plein mais attention notez bien ba prophète ba condition bazaba tu yangu bangu bateka kaboy non mais sinon nazokende keje wobe si mosana nzambe na profiter pe na tunayo to moni na année oyo na février biso ba journaliste to kufela ke Eveline Kamo to komi so na moi oyo lobi to kufela ki ndeko na biso so journaliste Charlie Balaka liwao elandaki ba comédien neche bandio kota pa na biso ba journaliste mosala na nzambe yoza prophète est-ce que nzambe azolakisa bino eloko moko te ya mabezo ya na mosala na biso papa
kuna bo mandaki musala mandaki nanga papa kuna banda bandaki nanga te yebisa journaliste wana asala musala wana ezali musala lokola musala mutu nyonso asambela nzambe et puis na garantir que Bibi international yo beaucoup faté beaucoup famille bangé. On la ninga bien hein? C'est clair. C'est vraiment. Donc yebisa bango eza musala eza lokola politicien basambela. Voilà. Tala dimanche botiki misala nyonso bosala. Est-ce que boyebi musala bozo sala na bibi neto bozo biki sabato. Même batu baloba international tiki ya kosala yo tiki na bibi to so biki sabato te. Dimanche bibi atiki na makamba politique. OK. A consacrer yo otiki pitopal. To consacrer yango pona batu babika. Alors yebisa pe batu wana basambela baya basali kijone si yo otuko finga na mikolo yo. Problème na yawa. Donc est-ce que na peki sa musala na yo pe musala o finga no makambo ya King Warriors parce que fallait comme Warrior alungwa King nani balume a innocent balume. Est-ce que wana za musala social oh non kena finga na papa za musala mais awa to komia ko finga na te awa to komia kama ya liloba bibi azali reine ya politique lelo qui va l'égaler avec 100 000 abonnés. La fille la plus aimée à l'international talaka. Mais dimanche boye toye ko sale lanzambe batali ke sima ya musala politique ye wana abiki sabatu babiki bobiki sibatu boni. Merci. Que Dieu vous bénisse. Toi, on a deuxième témoignage, on appelle ça Bibi Miko. Batoupe Balinga Bayeba, moi qui suis ça la bien. Et un prophète l'a bien boé. Tout le monde tout n'a pas habillé nous à la nani parce que tout le monde n'a pas à côté. Classique, il peut côté Bilamba, en tout cas, tu as un musicien belé. Bala Taraboete. Je pouvais s'attendre à tout sauf à ça. Donc, Ngaï Motema Nangaï. Et si il y a un témoignage international. À l'Andeli, parce que à la tinette anglais, Batubaye Bagolata, Batala Baouna ensemble était. Voilà. Veste et pantalon non. Ils ont la demi Dakar. Soit veste composée de chemise, na pantalon, na chaussette. Et bima bien ami sa batoupa mona koebi kolata. Mais sur l'Andeli, prophète, au mona bena mokoto chaussette akena. Broderie à chemise, à latina tissu à veste, pantalon c'est quoi kaboli, oh non c'est chaud. Wonderful. Non international, Osaka kayo, tikala kayo. Vraiment tikala. Non, c'est simple. C'est-à-dire ceci. Bon, abier na yebite na kolobandenge nini. Oyebi émission ya boye top sango poids. OK. Il y a des qui se sont abonnés chez vous pour la Kolandangaï. Il y a ceux qui m'ont promis baquin de ma mission. Et quand vous présentez un pasteur, Azali élégant, il est beau, Abimissa, parfum, il y a bien, Azola t'as bien. Papa, Kala Ezalaki, pasteur Azala Nanksho, Alumba Mutoki. Lelo Masolo et développe musique yaba wendo, même yaba Ezalaki yabasi. Mais musique yaba binadam, ezali musique yaba forme. Comment bandako ya binadam? Na mo fleuri. Bana ba moyen. Ouais, pas rappeler bandako. Papa. On évolue. Une minute. Bale yakala. Yaba vie ya unde. Maintenant yaba shabani échangea. Ba pasteur pe yakala na lelo. Donc ce qui na yena salite, eza malamute. Merci beaucoup. Nous passons à notre deuxième témoignage parce que Bolandi à Mama Kamwanya a lancé message moro ezali fort na bandeko nyonso o Bolandi biso. Alors bino nyonso o Bolandi Mama Kamwanya bozali touché lokola bandeko mosusu autant mosusu ba benga kibiso na ba témoignage o eleki bosala lokola bandeko mosusu pe ba bengi ba koti en contact na pasteur à travers le numéro. Le seul numéro affiché, c'est le numéro du pasteur Dodi Emmanuel. Tolekina, deuxième témoignage. Bonjour papa, Batubazo Landoe Belé à travers ma mission TV. Nafimbo, c'est présenté na intention na bango pour ce site aux combo et au ebisi bango et le konini est touché yo et poussé yo et tindiki yo.
Théo Matalelo na Cher Awa o s'est présenté pour témoigner devant le peuple de Dieu autant que mon souvenir sur Bakolanda. On a pesio parole. Merci. Je remercie Nzambeo Andimi to sala témoignage oyo pour yende abiki sibiso. Je remercie P. Mosakoli Emmanuel. Alingato bengaye Mosakoli ta alingato bengaye faut appuyer. Alingato bengaye frère Emmanuel. Bien aimé Naza Jean Tongoitani. Bon, Jean, tantôt Jean Denis. Alors, Naza Nani, Naza Moko, Nande Konabino congolais. Naza originaire ya Kawele. Naza Oyo, Ndeko Nabiso, parce que c'est ce qu'on a qui Ndeko Nangai ya Makil. Président. Ah, okay. Président, c'est Mobutu, Azaki Ndeko Nangai Oya Makila, c'est-à-dire Koko Nangai na yaye bazaba mapasa. Nde ayeba ikotinda ngai lokwa tobandai kolanda mwa klasi libota esalaki ke atinda ngai nakende kotanga na Égypte epai wapi nakendaki kosala 6 ans na aviation atangisa nga 2 langues arabe puis anglais. Après ça nasalaki 4 ans ya académie de l'air nasali pilotage nasisaki na navigation aérienne parce que azaki na posa asomba ba fantôme pour na aviation militaire ya biso. Alors tout ça qui makambwana totangaki tozongi mais toyaki kokoma na tango ya trouble na 92 nde nasisaki tokomaki ere déjà nakuti deuxième pillage malgré ça parce que tozalaki bana ndako nazalaki même logé na Oya babandaki koluka nzela ndenge nini bamatisa biso mobulu ekoya afdel akotaka te akoti tobimaki na Oya kutu na ndenge moko ya catastrophe babiloko etikalaki nde kuna bomoi na ngai ebandaki ebebaki. Allez-y comprendre tobungisaki presque nyonso. Bon, comme militaire bien enfin officier bien formé, na préféré qu'il n'a regagné un camp militaire, dans un camp Kokolo, un camp officier. Kenda afdel épée qui na maramunaye, qui vraiment qui difficile pour la biso ba fait bangala en général. Ma pesa biso code de 32. Alors makambo nyonso ya mabe ezaki biso. Ba prison, ba nini, ba minanga ebele, ba salaki ba 10 ans de prison, 8 ans. Alors moi je me suis dit naïf sabaninga awa tozo zela liwa. Montazela liwa te ngai nazo bibana ngai. Démobilisation yakate, démobilisation, récession, tout ça on a préféré na bibana armée. C'est ce que na bimaki. Ah bon. Tout le monde qui vraiment nous étions réduits à zéro. Et bah, dans notre niveau d'abisso, moi si, à Zongi dans Libota, il y a bana. Et puis moi si on a récupéré ngai, à moi si on a ça qui est ma bémingi. Nazo reconnaître même tilelo na tubela kango. Parce que Bible les œuvres abisso, to négliger basi abisso ya bomwana te auto balaki. Mais si manako kenena ndenge tozwaki folie nakendaki même na niveau na buka libala na bala mwana ya président na boti na ye même Idi Amin Dada. Cet homme que vous voyez, oui, oui. Qui était Idi Amin Dada a voté à mon président. Yo si au côté de mon ministre. Même maman Idi Amin ayakati awa pour to kenda. Bon moi j'avais un peu résisté. Pour la nini ayaki atiki moi sina moi na kuna aye alors na monaki yango neti makamoko moi suspect na boyaki nde na tikalaki kotika na tikali na armée na tiki
pour démobiliser 14 000 francs congolais. Même jusqu'à présent, on a dit qu'il y a 34 quelque chose, 34 000 francs congolais. Donc, vie comme qui est impossible, j'étais obligé maintenant dans la centre à cours d'anglais, français puis le quoi pour ça qui rhétorique, na français, anglais, na bani kopé ça cours, na donc pas bawara na ba home bawara wana na ville, entre temps qui na centre place na bana côté ya, pembeni na Sefoji eza na place du 20, c'est quoi 4 Imka voilà. Centre ezaki wana na bana nazaki responsable pédagogique et puis na d'autres anglais nde na kat na bana teaki na komona étudiant nanga moko azongeli ngai o prof na ye tala ba difficulté oza nango naza soki olandi nzela ya mosakoli okozwa solution. Évidemment Bible ezolo bango so moto alinga réussi asala nini il faut akangama na basakoli. En tout cas nzambe atindi na mama moko bien parce que ngala ba ko samba na Branham. Mais dans Branham, na monaki message yango esimba était pourquoi pour te comment na ni mo ba en maison de trésor. Na maison de trésor et comme bato ba kende kuna bazo trier bato. Na sala ki nyonso tellement na ki na difficulté pendant compte à la maison de trésor et simbité. Alors j'étais vraiment fâché. Même ami wana o nazaki pas yene moto amemanga kuna na FC en tout cas je suis vraiment découragé ya okende na message ya Branham nde sikoyo étudiant wana akoya komema ngai nakutai na frère Emmanuel masolo ya liboso vraiment j'étais déjà engagé donc naaki vraiment choyé nde nasengaki ba promesse de jouer rendez-vous na zongi c'est ainsi que kutuna musala place na bana osala tellement naaki attiré na message na bukina musala pour banda lingate na kende avant 18h et pourtant kuna prier zo banda 16h na 4 nini musala na bandi okende kuna et évidemment musala ya nzambe asunga inga mingi même bana ngati lelo okotagi ya bango mutu musute à part prophète alors to bandi parce que to aki fidèle to kangamaki parce que o ya mema inga pe azaki pembeni ya mosakoli vraiment nasungamaki mingi na mateya nami vraiment investi akomona vie na ngai premier to sali je me souviens bien pour na na juillet 2005 mais na ekozwa musala après 50 jours prier ou à 50 jours au tozo sa lelo eza vraiment prier moko kosaka nango te na sali juste kaka une année donc na août 2006 na ekozwa musala juste une année alors de là bomona ngai et changer et à côté à parce que toi qui d'abord ba melimasanga makaya un militaire oyebi militaire aza touche à tout mobulu malembe biloko wana nyonso elongwe na vie na ngai. J'avais juste poids na ngai, je crois que pour déjà na perdaki poids kondaki donc à peu près 63 kilos mais à l'heure où je vous parle là daki même na 90 kilos si vous na quitté na 85 na ba confinement na komi na préféré na quitté sa poids na komi na 85. Alors yango nazo senga bandeko mosakoli asi aye toza na okaka moko po basakoli misusu oui baza ba don ya kosakola mais oyo toza na ye aza porte-parole yaka bomoina eko changer nde message o nazaki nango pona bino témoignage o nazaki nango pona esika ozali ko ba difficulté ezali ko kene ko luka magité yaka okozwa solution. Merci beaucoup. Alors Bolandi papa Tongo Etana
Denis papa tongo etana a lobby a pesi bongo témoignage na ye nga esika touché nga makasi na za maman esika lobeli plus maman tango mataki tango baza na pouvoir parce que bi tango bato baza na pouvoir omoni ozoleka mutuka PR présidence makambo nyonso mama na ndako banda komona ye lisusu te donc akomaki plus libanda na ba mama libanda tellement bisengo ezalaki koleka tellement et tango afdele ye allez rupture wana nde salaki que comme romona mama mais soni ezalaki mais mama abwakaki ete mama azongelaki na bolingo kaka comme au premier jour merci beaucoup na maman ce qui a landi biso et telelo bazali bongo na mama mais a soulever pe na mobulu wana akenda ko toucher ti kobota na mwana ya président ya Uganda boyo kibino moko alors bato ebele balandi yo baza pe vraiment captivé na message na yo o kangi bango penza pona koyoka yo olobi ke oza mona kawele c'est ça alors tikila bana kawele nyonso message avant de na pesa na monoko mboka penza po nazo ko pozo loba na okike bongwandi eza na kati na yo bongwandi bon bazolanda yo. Oui, bayate Zozu ala me ime kapoto inte dongono na pembunzu ta ina luango ye koima parce que ambunzu ta la na ye koiti en ema ambunzu ala bote en e pasi na lonimbi hunda surtout mon biatela honoré ngbanda ba mola na pe kotagbia bombi le ya tamo ala dirige kodoro ala zu no zume ala zu parela ya nzapato profeta tero gite e kodoro doge Congo ala ga agingo franga lote nzapa makambo zu ge dazu. Okay. I can also think to my friend from Egypt, because I have left many of in Egypt. I like to tell you that come back here to your country. We get someone who God sent to us. Come back, you will be satisfied in all problems. Don't lose your time there. Everything here is going very, very well with our prophet. He's going to bring you in on all way you like to do. Whatever you want to be, minister, president, I don't, come here. Even now, your friend become a priest. I'm not a pastor. He's also, I think, you are welcome. Merci beaucoup. Welcome to. Yeah. Merci beaucoup. Lobaka pa arabata 30 secondes. Na arabe. Okay. Pour bien lobi balangue belé. Afandia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana diwati fi Congo. Kulu hage ena yani kwaisin awi ashan keda aize anta baso guy hena ashet to shoft nes hena nes kwaisin azim yani kulu haga kwaisin awi Assama. Merci beaucoup. Salam alaikum. C'est fantastique. Vraiment, merci beaucoup. Alors, beau confondre, t'es à l'obi 3 langues. Nous sommes Kingwande, t'es à l'obi Kingwandi, à l'obi anglais, na qui arabe. Donc, voilà. To komi na souka presque. To keimba la moko na international ameka ko peut s'habiller soit décoder en fait. Juste une petite analyse du témoignage. Bongo.
biso tokozonga po te to clôturer na prophète Edodi Emmanuel. C'est nous. Ouais, na olobaga boy. En français baloba, j'ai un problème de confiance parce que les gens ont un problème de mensonge. Bah on va plus loin pour dire à chaque règle, il existe toujours une exception. Je sais que beaucoup ba perda bandaku, ba perda mituka, ba perda misala, foyer quota désordre, séparés parce que ils ont frappé sur de mauvaises adresses. Et aujourd'hui, ma région de bas français dans le sens où comme un problème, il y a manque de confiance parce que tout cas qui n'est pas mauvaise adresse et koutani na mensonge. Moi, je ne veux pas faire trop de commentaires, mais internaute au la bête. Une personne qui vit bien ou une personne qui ment, mutu o azana passi, juste à le voir physiquement. Il y a kotala elobelinaye, il y a kotala ba acte à opposer. Tu sais vite fait voir que cette personne galère et on l'utilise pour un franc. Mais Moutou Azo vivre bien, Aza responsable, Aza Makamutu, à le voir aussi. Bisous temps on a psychologie de l'enfant. Tu regardes une personne, tu sens que cette personne vit très bien. C'est le cas. Il y a Bandekonabiso Oyobazo le cas. Ah, moi je suis surpris d'arriver ici. Je trouve cette grande dame que je respecte beaucoup. Mon balinaye aza diamantifère ya munene ya mboka oya yaka ba concert na biso et mon boss papa chéri lui respecte par rapport à ba cash, mais il est venu ici ba msusu pe ba oyoka soni abi je suis une grande dame za la mitukana bandako, voilà, je suis guéri, c'est la honte là qui ne ko témoigner, mais atali oyo pasteur asali na kati na abi vie ezana prité andimi koya kondima ko témoigner. Cette femme-là ne galère pas, moi. Si je mens, je baise avec ma mère. Elle laissez comprendre que je vais très loin. Je baise avec ma mère si je mens dans ma kamunazoloba. Ce qui est total indéconabiso oyo, avec multilangue. Autant homme physique, n'enga rappelé n'enga mobutu, costaud, senti bien moutou mounene, bien habillé, ba langue belée. Tu sais comprendre que cette personne a voyagé, a évolué dans la famille, a bien. Donc, awa. Mensonge athée. Yes. Mensonge athée parce que si les gens viennent témoigner comme ça, c'est que quelque part il y a des sérieux. Moi j'ai dit tout de suite que le prophète Emmanuel II dit Aza exception à règle au bas français baloba. Yeah. Donc n'hésitez pas, faites-lui confiance, faites comme nous. Bobenga, si jamais vous êtes déçus, traitez-nous de tous les mots en fait. Merci. Alors, Bibi Kapinga, comme nous sommes à Souka, nous tant et déjà message à Souka n'a habité ce qui est allé pour le prophète Potokabon. Ok. Je pense que l'international a sali synthèse moko extraordinaire. Vraiment. Ngai na koyaka kakoba kiseloba en tant que musali na pamboli bino nyonso. Tozo sala en sorte que bino na biso message est comme là-bas. C'est ça l'objectif. Bato va découvrir, comme l'a dit l'international, Tongo Etani, c'est vraiment Ngwandi Kawele, il y a Abouzi, il y a Guado Moibaï, il est de Kawele, bien formé, Vie Binaki, Akoyawa, les lois Zana Moussala, Ata Sala qui vit, les lois Somba Palais. Donc quand tu croises un homme, il y a les hommes, quand on les croise, la vie change. Et imaginez, Yengwandi, Babanda qui Kobangaye. Je me souviens dans ce Sambela, que ceux qui à côté aéroport, comme Azali bombardier, Trakabasoyi, Babanda Kobangaye. Mais tellement Zambazalaki, les lois Azali, na aviation civile, il a gagné sa vie, na Lupango, Bana Bakoma ba médecin. Maman Kamwanya, Baye Basitukani, les lois internationaux, comme il a dit. Sincèrement, Zangi Kamemeli Pate, Moyo qui témoignage international mobile na abiki ya wa maladie à 13 ans. Ozolanda bisikanya suzali Australie, Canada, États-Unis, Europe, surtout aussi en Afrique du Sud, Nairobi, Brazza, Luanda, Bengangai. Vraiment Bengangai. Na kozala tozana confinement
Jésus le Seigneur azana confirmé. Apôtre Paul a lobby que je sois lié, la parole de Dieu n'est pas liée. Et donc bengangaï Jésus c'est la parole qui coule avec vitesse. Donc semble la bisika ozali d'ailleurs bazo bikanapoto. Et enfin to remercier bino na nyonso bokotizaki bomonaki tokendaki na orphelinat. Soki olingi omona ba témoignage ya poto eloko bato ya poto ba insister kota na ba groupe na page Facebook na biso surtout na ba groupe ya WhatsApp oyo eza bato manje yawa oyo kamena bato ya poto miracle sama na États-Unis ba benga kinga lokola yo ba maladie ya mitindo na ba cancer et le grand de ce monde en passant na pesimbo aux États-Unis na mama Ngalula Mpandangila que je salue na pamboli wayambo bo pamba mabino nyostum kota na kuposta mama oyoka ba miracle oyoka ba témoignage oyoka que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Si je le veux, je pense qu'il le voudra. Bokozala décité. Amen. Merci beaucoup, prophète Dodi Emmanuel. Merci na balandignon sur ma mission TVP Fimbo da Fimbo. Merci à la grande équipe au Bazala Kiwana Bazali ko tenir biso vraiment compagnie tous ces dimanches poté bomeka bongo kozwa biso na banda konabino. Merci beaucoup à Derrick Lukeba. Merci à Mamonda et Nadine. Merci à Alain de BCBG. Merci beaucoup na prophète, merci Naken Piana, merci Roger Ngandou, merci maman Kamwanya, merci Papa Denis. Tokutani balasima pour l'actualité mon sousou, mais entre-temps, rendez-vous et Zali Bongo pris pour le 25 septembre, Nenge prophète à lobby, Olingi Omonate, bénédiction Nayo et Mathilde Sousou Koleka. Luka yango le 25 participer peut-être sunga babola o bazali en face na biso tozali komona bango mais ceux qui to bouger le boko na poche et kozala malamu mingi pote basunga mabolanda qui à travers ma mission TV ba témoignage na bango na ba oyo ba koli na kati ya ONG wana merci to sengeli pe abe Igo Vimulai pote bana wana bazala toujours pembeni na e ba kende mosika pour na bénédiction pe amboka na biso merci na bino nyonso Kutani Mbarasima. Bye bye.